La commission que vous travaillez des activités. Mama yaga, bébé yaga. Ayesina kitambo babuki nazandu kuna bakomisa bashomera bazafika na mapale ayesina kitambo babuki eklo tazaja bazomna mapale musani bosa ashali bakoma naluka tamasa moka sini saraka moto naluka na koma chauffeur lokoso mona nyoso ale yo paye ba biloko osola keba biso awo bacha biso abimisa biso tozali tozala yikuna libanda nasali musala awa esili nde bazomisiso ya kati na problème te. Mais par rapport nde bowanda ko encombler kuna bozaki ebele na nde bakoti bino awa yo ozosepela nango te osepeli ke bozala kuna baembouteillage barisque mpe ya baaccident ezalaki nini? Basali bien par rapport à embouteillage ça va mais bazongisa nao biso bapesa bajour ata mwa 10 jours yo moko tala no esika ngona ondesa tala no esika est-ce que esika pena bitu ke ko vanda boto biso to kota eza esika ota babimisa biso tozaka nde tozalaki bakadre biso nde bando kadre biso basala misala awa esili nde bazomisi biso na kati eza problème te bayesi biso bokota tokoti te mais tokoti siko osali te eza lokola papa atongi ndako atieka fondation ayesi bana boya tolala bana baya olala ndeni tande ndako ata brike emati te. Sikoyo sepeli te nde basali boye omoni te ke awa boza na sécurité par rapport nde bozalaki libanda bazwi biso batie biso na salike eza ifale basala no propre après bazwi biso batie biso donc okota place wana tobongiseli bino mais en attendant toya otya bourgoise ndenge ezala
mais bazwi biso kaka kongo na basanité oyo eza awa batie biso awa toyebi te bato bazalaki awa bakoti batournema bandako eza krese oyo na soulevé ya nata wana Nous sommes de la presse. Toye na magasin qui tamo parce que toye qui que babuki wenzo ezalaki côté à rail babuki yango. C'est pourquoi toye ba le pourquoi depuis hier. Toye lelo na partie minute toye ba pourquoi le pourquoi il y a destruction il y a bonzero. Normalement on a merci de votre parole. Normalement, il y a des produits pâtés. C'est-à-dire que comme nous savons utiliser tout le monde, il y a un marché de pirates. Sur coordination, il y a une de pète. Pardon, la bichot, Sido, entre la gouverneur, la fille à Kinshasa, je suis Nimbaka. Le monique de magasin, donc tout va rappeler la Kinshasa. Et puis, on précisément parce que ça dans le magasin, le monique de magasin comme la Combré. Comme la Combré, va marcher pirate, par-ci par-là, quand il les a été, donc partout, comme tout en a, donc il peut se les appeler à la propreté. En plus de cela, mon Kotambo, quand elle a fait tout le temps. Puis, après, les Kalaba Payanaï, parce que moi, on a repris, donc, comme il doit tout faire maintenant. Donc, c'est un gouverneur de la ville. Puis là, bato bana ba parking presque ezali ba presque biso ba ropo na kaza ko peto zala ba parking ba mota kaza na kati ya rail na pe bomo na rail awa ba marché pirate paso ka ba ko ba moyen ezalaki na kati awa ya boso bino moko oyebi asi baba na kilo oyebi ke marché pirate ezalaki ya makambo mabe ekoma kosalema ikompina bato babome ikompina basi ya bandumba banini bataki yemekwa donc ya mwana esengaki epesaki donc tout ça c'est comme bakokona bien te surtout centre ville okomekela bongo c'est que j'avais vraiment vous expliquer yango wana epuis tosenga aussi merci na gouverneur Chetini Ngobila a continuer toujours na initiative oyo na pardon na biso Sido a continuer toujours na initiative oyo sasa kami te bisa c'est comme monana parce que on a la bandiela partout bazokombola ba fondation akimbo peto partout bazokombola merci on a jamais avec le voilà pour nous là mais on a la différence au début on a ça d'accord on a mais on va ça passer les amis que ça la postation gouvernement oyo makambo c'est que ça là et ça la bonne souci il y a population alors sur la population comme un niveau il y a de ça là oyo ça là il y a kindumba te ou bien il y a ba bombe ou bien il y a ba désordre de langue mais on a koteka on a kosalisa famille kokotisa bana classe donc eza mpona manquement oyo ezalaki ke mboka ezalaki mal dirigé alors ndenge tosimbi mboka sikoyo mpona kodirige mboka na biso bien esengeli kozala na souci ya population yango ezala souci na biso numéro 1 donc topesa bato délai ya 1, 2 ou 3 jours eza méchanceté ceux qui appellent ça dans le papa dit amboula l'amboula. Pourquoi on peut se même 30 jours, 1 mois. 1 mois c'est rien. Mais nous on peut se temps, il y a une solution. Oh, c'est radical. Avant je vais au salaire à 30 000 francs, à 50 000 francs par jour. 50 000 francs c'est rien, c'est 5 $. C'est déjà combien c'est. Et puis la taxe. Mais le loyo, ma maman, ma maman était à quoi ma moko koto. Likaya busoto ngo bazo balanda kuna 10 000 francs akosala nango rien donc mikolo ezoya oyo bamama oyo bazala oteka wana bapapa bazala oyo bakokoka simplement parce que décision eza radicale oyo eza makambo ya basoda te militairement mami militari ale toke mais eza makambo ya kosalisa bandeko baza awa te par leur propre gré eza mpona mboka elaki mpasi misala eza te kompani eza te yango wana bakreaki il a fallu bapesa bango mwa temps po bakoka
onga na za ko lo ba alobi boye papa oyebisana gouverneur de la ville na bino gouverneur de la ville na bino comment ça fait-il zando apamba o abuka ti lelo atika ozela yango solution te lelo ayo obuka ngai ekomi na cheve biso nde toza boye todélivre rai tokuta rai mort todélivre ngo lazare sort tobimisi ye toya tokuta rai mwinde ezalaka te totya mwinda bakulu na basila na kino mpe na ngai ayebi ndenge aza boye aumeli na kitambo so na aloba na kosi nde baza toyi todélivre rai ane clé nde tomoi chatine atindi bato na ye baya panza biso ngai nde na boye natangi glace me nazosala mwa mosala na ngai déverrouillage nadeverrouille telefone me nazosala lisu te ndako ya bato nani afutela ngai mama biso na asombele so elamba mutu te naa na mwana na ngai moko ya mobali aliaka na mesa na ngai nasa parasoleil na ngai siko bino bopanzi biso gentine akobokola ngai ubien akobenga ngai na biro na ye nazwa nakomala po soki aza na posa na ngai naza designer nasala photographique abenga ngai na ndosali baaffiche comme ça natika mosala na ngai natika mpe okomante makambo na ye nasike oyo nalobaki yango wana soki na développe lobi oyaluka papa biso pamba olimisa